DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Masalo ngwaboye. Ngwaboye te.
c'était moqué par rapport à la première vie. On peut appeler Kakikaka, des salaki badega na yango, des sociétés civiles à salaki musala na ye pour répertorier baka, tant va répertorier yango et comment qui na maboko ya président de l'Assemblée, à quelqu'un qui peut comment na exécutif provincial, comment ça est que makambo eleki na makanza tala yango yo. Des mois retard au exécutif provincial à Zouaki, des présidents de l'Assemblée pour la députée provinciale à Makanza, des monaki qui mois retard Zouaki, des ayaki pour répondre à besoin, des atindeni bandeko ya école et Lupunda, tapé na tanga wana, na Zouaki pe certificat wana, atindeni bango 50 tonnes wana, pour que baye bandeni ni bako pozipanda wana pour bana na biso bana na bango. Batanga malamu pour les écoles qui former le gouverneur et lobby, le président de la République, le ministre et lobby. Et à part wana, l'école Moussou, qui m'ont badega, les briques bibaki, président qui m'ont enveloppe, à sali à mon poké, après ça va découvrir là-bas, et bandeli, ni bako pour Kaboula, moi, le mouké, pour que l'école n'a pas mis bibaki. Ok, bon, on a ce que vous avez dit dans la CEDEM. Donc, bon, on a dans la CEDEM, nous avons la remise et reprise lobby ou remise lobby na batouana, tout va victime na lobby. Est-ce que tu vois plus que des gars les gens qui pour la quelques écoles ou bien dans l'école nous sont des gens qui justement l'école oyo bakopesa bango mwa eloko lobi ezali baekole oyo société civile je crois alekaki awa aleki awa asalaki annonce na ye baekole oyo erepondaki na appel wana nde basalaki mosala wana nde bango bato bakozwa mwa eloko wana. Ok, bon, société civile, puis société civile englobe presque tous. Il nous sera pendu à Kitoko, le travail, nous saluons madame, nous avons été battus pour nous été choqués, beaucoup de gens qui n'ont pas plus. Par rapport à la question, papa, moi, tu vas encore répondre. La base était société civile, Azalaki, équipe Yango, Anjaki Bangoune, puis avec ça qui n'avait pas président de l'Assemblée de position. Et puis, Croix-Rouge, il n'y a pas de gars qui sont là qui nous salent. N'a pas de Bassous, Bassaki nous salent. Mais pas de gars qui sont hiérarchie dans Bango. Mais le président a péci bien, n'a donné aux gens qui pas société civile, c'est parce qu'il y a un a péci qui est donné. Croix-Rouge, je parle de qui ça qui n'est pas Bakonzi. Bakonzi, on parle de qui ça est comité qui est détruit la bien. Mais le président répondre, on a un qui n'est pas société civile. Ok, c'est compris. Nous avons comme ça. À part ça, nous avons combo ya l'école oyo tu peux représenter na bango on va essayer de na biso na 9h30 pour sur le territoire pour sur la présidence pour la base de l'écoute ya bango ba sur le monde de l'électrique. C'est le moment des émotions comme on voit la proclamation comme on est-ce qu'il connaît l'anglais vous avez non pas ma préparer une psychologie à bateau Tomi Tomisate bandeko Tomi Tomisate eza c'est vraiment symbole moké mais il y a possibilité c'est parce qu'il y a moyen des akoya gouvernement provincial a sa zui bakamboné surtout na ba paternel ba zui pour ba appuyer le Cameroun tant sous à l'autre pour les Cameroun mais a président agir par rapport à la liste il y a des écoles ou société civile dans le société civile à Pesaki ceux qui viennent aux qui enregistré na Croix-Rouge notabilité à l'écart qui banangele ba l'écart qui peut to ba to bele ba tindaki wana to zela to ko se pela biso baso ya pela banda ba to biso ba dega awa banda ko ba dega ba zoki ba perdre même na ba biloko na bango bazala kinya ba mitungisa te président zo travail on rôle exécutif na ba paternel kalaté solution to pe mi président pour y besoin et ba devra vous satisfait mais pour na sika awa de école ou société civile enregistrée de yamala ba ko jamwa likabota mwa mukia mwa butu to mwa ngeli ko ces écoles. OK. Ça la proclamation. OK, lobi na ngonga ya 9h30 tozana bosenga ya
épée lisanga. Toza na bosenga ya épée lusengo. Toza na besoin ya épée ekoma. Toza na besoin ya épée etana. Institut molebo. Épée zombo. Épée luendi. Épée lupanzola. Institut Révérend Issomwana. Institut Monseigneur Boteba. Institut Mankanza. Institut Atankunu. Institut Nkoto. Institut Dialungana. Tokozapela la bosenga ya promoteur ya Cosby. Topé atina représentant naye. Toza na bosenga ya Institut Papa Makambu. Toza na bosenga ya épée molebo. Toza na bosenga ya EDAP. Toza bosenga ya bolingo. Toza na bosenga ya Sainte Thérèse. Toza na bosenga ya boyakani et puis bajoko. Wana ezali bakoya lobi to bakotila ba representant bango mpona kopramo eloko onatanga tozilaka mwa mosolo mokuta na gouvernement popoisunga mokolo mosusu mobitikali. Ok, nakanisi bakambilabilité lobina bango mpe bazali koyoka bango tokomona bene na yokoleka lobi eloko esakolami polele na media bakambilité wana basali mosala ya kobongisa ata nsomba nini pake moko ende ezali so te ke mbongo yango lokola toyoki ke gouvernement provincial bakotinda oyo nano eleka mpona epe mokunda lobi tokosengela na mokangi ya eklise pasteur akimbaniste pasteur akozala na directeur et na représentant des parents. Il est là pour ça, parce que dans le ça, tout le monde a une cérémonie, pour ça, remise officielle des bâtons. Merci, porte-parole. D'après la ligne na baksaboui ba préfet au bagoya lobby pour na reçoit moi et loko na bango baya selima bango moboti baya pe na ba délégué na bango ya ba école baya pe na représentant pe ba para azala au bazwa moi et loko na bango wana ngai pe na baksaboui ezala penza na ndenge oyo tozokanisa te ke mbongo lokola président assemblée kotisaki dossier na niveau ya gouvernorat comme ça oyo tosala kaka ndenge oti koloba wana bongo kuna ntango koya bongo tokosala nango mosala te kaka mwa mokie toya ebolo ekopesama wana landa nango na mosala sala mosala mpo bana na biso batanga classe bien ezala te ke bana babetela moi ezala soki polele ezala mpenza malamu te et en plus sedame akoya mwa avant po ye moto kosala mosala wana ya remise akoya mwa avant ezali patrole na mama gode akoya mwa avant mpona kosala mosala wana ya kopesa bandeko biloko na bango mpo bakende kobongisa na ekole na bango. Ok, merci beaucoup. Nakanisi population. Merci papa. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Eza ya tol pona le kunda le reste eza moi paquet ya mbongo oyo tokopesa na l'école. Alors obengi épée lisanga représentant ya école primaire lisanga akoya kozwa koli na bango. Épée lusengo. Épée lusengo. Épée ekuma. Merci. Ok. Épée etana.
Épée maman mon lèvre. Épée mon lèvre. Grâce. Bon. Épée sombre. Tokanga déjà. Épée loinde. Épée Lupanzola. Révérend Issomoala. Monseigneur Boteba. Présent. Et Makanza. Institut Atakumu. Institut Munkoto. Institut Dialungana. Cosby. Fondateur. Papa Makambo. Présent. Institut Maman Molego. EDAPE. Balunga kuna papa. École primaire Bolingo. Zela. Kiba maboko nani. Sainte Thérèse. Boyokani. École primaire Badzoko. En tout cas, nous avons super tennis par rapport à l'école des valeurs qui Baba ete bozimoniato. Ya kalite kitanga mobeta ndako on est qualité son. Ça déjà pas bien. Déjà 28 à original. Ouais, on est original. Ils sont dans CD. On est original. Là mobeta manja na mo. Ole Canada dio ko pesa ke mwanzi ko radio, pardon.